Bible lobi lokola taille bandeko empêcher komona Yesu. Zacha se dirigeait vers la nzete ake amati likolo nzete. Ezaki déjà disposition ya mutema na ye koluka Nzambe. Du fait que ya omataka likolo nzete. Parce que taille bandeko empêcher foule ezalaki batu bazaki tellement belé. Zacha koke komona Yesu te parce que taille na ye bandaki limité ye. Mais lorsqu'on comprend la vie, mouton a besoin de mon avis, Zacha qui a mati likolo nzete. Et lorsque Yesu abanaki oleka na se ya nzete, Yesu akomprendre que za na mutu moko aza likolo ya nzete aza na posa na ngai. Yesu ayebisi Zacha lobi kita, il faut que na demere na kati ya ndako na yo. Baye nyonso balukaka Nzambe, Nzambe amimonisaka te na bavi na bango, mais Nzambe akoma mpe kotambola na bango. Amen. Du fait que ozoluka Nzambe na vi na yo kokasa te Nzambe akoyaka apapesa solution mambo ozoluka. Mais Nzambe akoya mpe mpo akoma otambola no sadi bisika nyonso obanda ozala Nzambe obandaka mpe kaka kozalaka na yo. Voilà pourquoi toye na ngomba awa koluka Nzambe. Et je sais que Nzambe amimonisaka. Amen. Je sais que so mutu asopi mutema ne biso koluka misato me ana azalaki ne kaka ye moko. Bato babimi bakei na bango me ya tikali kaka na église aluka Nzambe. Koluka Nzambe dépendant na likambo mutu na mutu aza na yango. Problème na yo nde etinda yo luka Nzambe me kotala bato te. C'est ça ce qui est le plus important na kati ya vie chrétienne. Est-ce que fona luka Nzambe selon bato to fona luka Nzambe na nga selon nga ndenge na okomprendre Nzambe na nga ena makambo na nango. Parce que Nzambe aza moyanoli. Nzambe apesaka solution. Sikoyo bato ebele balukaka biyano na esika baluka moyanoli. Bato ebele baluka réponse ya makambo na bango. Ole baluka nde Nzambe apesaka réponse me bato baluka nde réponse ya makambo na bango. Mais biso lelo toye koluka Nzambe. Et je sais que Nzambe wana aomimonisa. Et na otanga la Bible Ésaïe 59, Bible lobi, non, la main de l'Éternel n'était pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2, Bible lobi, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ma belle na biso, yango netiaka séparation entre biso na Nzambe. Masumu na biso nde ezobombela biso bolamu na Nzambe. Masumu na biso nde eza koempêche tomona loboko ya Nzambe likolo ya bavi na biso. Maintenant nous voulons prier Dieu. Nalinga okanga badati nikola lelo na onote yango parce que le sambo efutaka. Amen. Celui qui est capable de prier est capable de tout. Soko lukaka Nzambe na vi na yo yebaka eleki bato bazoluka bakonza mboka. Soko lukaka Nzambe na vi na yo eleki bato baluka licence. Soko lukaka Nzambe na vi na yo eleki bato baluka babonga. Parce que pa na Nzambe nyonso ezali. Nzambe atangisaka na pete omoni ke mwana akufela baboti me Nzambe ozwa soin na ici classe. Et Dieu est capable de tout et rien n'est possible à Dieu. Nous voulons prier le bon berger. Et nous voulons prier le Seigneur. Polo oyo apesaka biyano na mituna na biso. Oyo ayanolaka na baproblème na biso. Nzambe wana nde tolingi tobondela na ntongo ya lelo. Mais ya motuya tolingi tosala tolingi tosopana mitema na biso liboso na Nzambe. Toyoba na Nkolo alimbisa masumu na biso. Toyoba na Nkolo alimbisa mabe na biso. Toyoba na Nkolo alimbisa mabunga na biso. E yango tolingi tobondela liboso na Nzambe. Nasengi kati na bomoi nanga nakangami na pasi yonde mobikisi nanga kola sembola na ye
sembola loboko na yo longola si ebomba melo nanga ye yo Yesu kolona komoi nanga mabe na boy kosala yangonde na jali kosala polamuna lili ozande solo na kokite yemba mabe mabe na boy kosala yangonde na jali kosala molamu na lingi ozali solo na kokite yemba mabe mabe na boy kosala yangonde na jali kosala bolamu na lingi ozali solo na kokite okolo Yesu olo Yesu yo Nzambe ya lobiko nanga nasengi na yo Nzambe yakamusunganga oh Yesu Nzambe yalobiko nanga nasengi na yo oh Yabe yakamusunganga mawana yo abo moina mawana yo mawana yo mawana yo mawana yo nabo moina mawana yo 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 nabo moinanga mawana yo mawana yo Yesu yo nabo moinanga nasengi mawana yo mawana yo natongwa lelo mawana yo mawana yo Nzambe mawana yo yangona sobondela mawana yo Yesu nanga nabomoi nanga mawana yo merci Jésus. Yoka, sopa siko motema no liboso na Nzambe. Zwa position sengeli. Bandako bana Nzamba limbisa masopa yoka losambo na yo. Bandana ko réparer na Nzambe. Lorsque Moïse a moni nzete ezopela mezo sika te, alinga pusa na meba ebiselo.
esika ozeza esika bosantu tongola sapatu na yo beleme mpona opusa liboso na nzambe esengeli osenga mawa na ye oloba na ye ozo reconnaître lorsque batima agangaki bayebisi ye bomemela ngai ye sopa motema no liboso na nzambe loba na nzambe alimbisa masumu na yo tobondeli bongo na kombo na Yesu Masiya lelo.